Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga kimia nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko boyebeke ngai ndeko na bino Kongo alenga na memelaka bino kaka masolo pe makambo oyo ezali koleka bongo na République démocratique du Congo bayebanso bazomi kuna pe na baetozomi libanda ya République démocratique du Congo nzambe apambola bino bandeko biso toyelaka bino makambo ezali koleka ya kitoko na mboka na biso RDC. Na banzi na nsima na ngai bozali komona logo oyo ezali bongo ezali logo ya ACP. Na banzi boko découvrir boyeba ACP na yebisi bino déjà que ACP elakisi bongo Alliance des Congolais progressistes. Kasi ya solo bandeko na kati ya ACP ndenge tolandaka yango tomonaka bato bazali kuna lokola ba mama oyo tobengi ba femme d'aujourd'hui oyo tobengi ba mama ya lelo ba femme d'aujourd'hui et puis ye moko Mona Show. Donc yango tomonaki ya solo na kotambola ya Kongo alenga na ye kokutana na mama na biso Lisette Lukung. Mama Lisette Lukung oyo azali bongo moko kati na ACP tokutanaki na ye yango nasengaki nasala pe interview bolanda interview boyoka ndenge mama na biso Lisette Lukung ndenge expliqué biso likambo tali ONG oyo ya ACP. Bandeko tolanda image bongo on se retrouve après. Benga TV tozali awa na kati ya Allemagne na Deutschland tozali na mama na biso Lisette Lukung. Mama Lisette oya la femme d'aujourd'hui ya ACP. Mama Lisette Lukung mbote. Vraiment mama Lisette toye komona yo awa na kati ya Allemagne. Ya liboso tolingi toyeba voyage na yo biso totala ko mingi na ba télévision surtout na makambo tali ba fondation ozali mama oyo ozali ko aider bato ebele belé mais voyage na yo awa na kati ya Allemagne tolingi toyeba oyo kosala nini. Merci Ndeko. Donc lelo nakiti na Allemagne tout simplement pour nous ça la installation ya base ya ACP na kati ya Allemagne. Et c'est tout simplement pour nous soutenir la vision et la chef de l'État. Na ya gouverneur Nabuso Amboka Kinshasa, Gentini Mbaka Ngomila. Et donc alors base et Batubao Bakisama tous les jours et les Londe, les Amokamoune, les autres, ça réunion avec Liboso, surtout il y a prise de contact. Base na kati Allemagne, alors tout toyeba oyo ko sensibiliser ba Congolais o ba vendre na Allemagne to et aux andenge nini po ba Congolais ba olinga ba yeba et aux andenge nini. Oui, hein, pour sensibiliser les Congolais, il y a Bikolo Nyonso parce que ACP ont rassemblé les Congolais Nyonso partout au Bazali et donc voilà. Bato bako yoka ke ACP mais kana ko définir biso ngo qu'est-ce que signifie ACP pardon. ACP ça veut tout simplement dire Alliance de Congolais progressistes. Président nango azali nani? Gentini Mbaka. Topesi papa Gentilingo Bilambote les Gouvé. En tout cas merci mingi. Mais maman Lisette Tongito Yeba voyage na yo est-ce que vous êtes satisfait au sokutani na bato basi ba adhérer déjà na kati ACP? Naza satisfaite et puis ndé na vie mukamone netande lelo parce que lelo ndé to se rassembler biso nyonso to bandela mosala et lelo to mona plus résultat mosala to bandaki. Mais jusque là naza satisfaite. Alors ba Congolais ba kozela nini pona gouvernement biso otobengi na kombo ya Gentilingo Bila? Ba Congolais ba faut pas tout ça nous d'abord et le Haliboso gouverneur na biso na président na biso ba beaucoup pour nous soutenir ba vision na bango ba koto ça elo moko bango moko te faut tout ça bango maboko pour que tous travaillons ensemble et tous sur ba résultat ya bien. Oya yo oya ACP tolingi toyeba objectif na yo mama na biso Lisette Lukung eza pena nini?
Bon, on a ONG, non, on s'est focalisé plus sur les 2 points. Il y a assainissement, na côté social. Côté social, non, qui est plus côté démunis. La famille, la mission, les Congolais, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ont des moyens de soutenir Bango, pour encourager Bango, pour l'accès à Bango, qu'il ne faut pas baisser les bras parce que ça ne va pas aujourd'hui. Donc, pour encourager Bango et surtout pour accompagner Bango à pouvoir faire quelque chose et pour arriver à quelque part demain. Donc, dans ça, là, moi, quelques actions dans l'orphelinat. Et à côté de ça, nous allons réunir maman mingi au bateka mapa, maman basala bilanga, maman bateka kaba épices na bawenze, maman bateka kaba makala, maman bateka kaba friperie. Nous allons soutenir bango na ba microfinance pour que ba démarrer moi commerce moi ramouké. C'est une façon ya ko épauler bateau pour que nous doit zangata ya mouké au sombani panatongo te. Donc ça na munene o to bandi ya mboana. Et à côté de ça, nous avons fait sous assainissement et ça pour nous soutenir la vision. Il y a président Nabiso, na gouverneur Nabiso Mboka Gentini Bakangobila, que ça bango surtout maboko. La meilleure façon de soutenir bango pour que c'est l'absolu musala kitoko et ça retient bango maboko. Donc voilà. En tout cas, merci mingi maman Nabiso Izette, le con dernier mot et le connu Koloba. Na bande konyo soyo okuti na kati ya Allemagne et surtout en Europe vraiment pour s'adhérer na kati ya ACP bakosa ndeni contact makambo to ndeni. Donc to s'organiser, to continuer pour ça en sala au mona maman Micho, maman Mi José ye mutu au Kamba bota autorotika awa nga na ndo continuer pour travailler à distance. Maman Mi José allait en Allemagne. Maman Mi José a installé awa. Après nga yende mutu continuer au sala na bande comme soso ba ozala pe sur le terrain na yo moko pe papa Choura et na sengi tout simplement na bande ko na biso awa ba sala ba désordre té pendant ba réunion ba kumba makambu dans l'ordre hein. L'autorité morale n'a vu ça dans le calme, dans l'ordre et surtout garder un minimum de respect mutuel pour que tout démarrer bien, pour que tout en a référence moramalamu, tout en a image à bien parce que nakat ACP, tout en a bon moko, tout en a respect et puis moussala. Il faut tout payer sa image, il y a autorité morale n'a vu ça gentiment bakang. Alors merci mingi maman Nabiso Izette le con. Bambote ta mosusu mo bambote ezali pona bana kini pe bazozela yo nga na pese mbote na Gentili Ngobila notre gouv mbote nini bandeko nini bazolanda yo okopesa ta bambote te nga na pese mbote na président na autorité morale na biso Gentili Ngobila na président na biso ya femme d'aujourd'hui la structure na biso femme d'aujourd'hui Moda Show. Voilà. Merci mingi papa Nabiso Moda Show bambota trop. Ma femme d'aujourd'hui nyonso. Ma femme d'aujourd'hui bambota na bino vraiment ban Allemagne ba pesi bino bambote en tout cas to bosanité ve Nabiso veka 15 pe atindi bino bambote mingi vraiment en tout cas na oyaye molongani vraiment en tout cas to na sengo na ndenga osakana te. Merci mingi maman Izette Lokung. Bonne chance na ONG na yo ozosala makambo ya kitoko nzambe vraiment pambola et puis surtout na président Moda Show oyo asimbi bino ba mama ya femme d'aujourd'hui ba mama femme d'aujourd'hui ya bino yango wana mbote na Congo Alenga TV na kati ya Allemagne on est toujours ensemble merci. Matondo mingi ya solo ba mama na biso ya ba femme d'aujourd'hui vraiment na bandi merci mingi na mama Lisette Lokung oyo bongo expliquer biso likambo tali ONG oyo ya ACP oyo bongo ezali na ye moko Gentili Ngobila gouverneur ya ville Kinshasa bandeko na ngai na bandi biso nyonso tolandi yango. Biso nyonso tozali na posa mboka na biso la République démocratique du Congo ezala na kimia. Tozali na posa mboka na biso ekende liboso. Na bandi bolandi ba image ba vidéo ndenge
ba mama na biso bazali ko salisa ndenga lobi ndenge bazali ko salisa ba mama bato bazali na pasi bazali ko teka ba mapa ba kwanga bato nyonso bazali na pasi ezali ko senga ko sunga ka bango. Mboka ya Congo c'est un pays riche kasi yango bandeko na ngai biso pe tozomi libanda tokoyo pe ko sala makambo ebele na République démocratique du Congo. Président de la République ndenge balobaka diaspora yango pesalaka un plus na ba mboka nyonso. Soki lelo tomonaka mboka oyo tobengi Espagne, Portugal etongami to Turquie oyo bomonaka Turquie bandeko zali diaspora. Diaspora soki tomipesi biso tosimbeli na loboko oyo Niger oyo tobengi ACP bandeko na nga tokosala makambo ebele. Président de la République ye moko akoki kotonga mboka wana te. C'est vrai tozala mikakatano na mboka kasi ya solo biso pe to epole ye. Donc initiative ya kosala ONG oyo tobengi ya ACP ndenge mama na biso Lisette Lukung azali ko expliquer yango clair bandeko to sangana to sadere na kati ya ONG ACP bandeko ekozale sengo ndeko nyonso tu contact ezali bobenga biso bobenga na bemiso masolo na biso Kongo alenga azali wana pona bino bandeko na ngai likambo ya mboka Congo biso banso to simbana bandeko mboka na biso ekobonga. Capitaine na biso la République démocratique du Congo Gentilin Ngobila azali na posa ya bato baza na posa ko travailler. Bandeko na ngai biso nyonso soki tokei topesi ba idée na biso gouverneur pe akosala yango mboka na biso ekobonga. Ezaka te kofinga kosala makambo mabe ko ote bandeko topesa idée ya malamu pona mboka na biso la République démocratique du Congo. Biso diaspora bato bazali na Congo biso tozali awa tos adhéré boya biso nyonso tu toyeba ndenge nini tokosala pona makambo tali mboka na biso na nzela ya ACP bandeko mboka na biso ekobonga. En tout cas merci mingi na mama na biso Lisette Lukung nzamba pambola yo na ba initiative ozali kosala bozongi na yo na mboka ya Congo kimi ya nzambe ezala kati na yo pe bambote mingi na mama na biso tobengi mama na biso Gisilienne K15 ye moko mobali ya oyo kaka mwasi ya papa K15 PDG K15 bambote na yo mingi esiko ozali vraiment na bosani te Gigi Bekanzwa mwasi ya mbinga Gigi Bekanzwa bambote na yo vraiment esiko ozali merci mingi na bosani te na ba mama oyo tobengi ba femme d'aujourd'hui bambote na bilo ba mama ya lelo ngala obenga ba mama ya lelo bango deux fois te bazo sala plan musala kitoko ba bisou na bilo ba mama ya lelo ba femme d'aujourd'hui oyo ba simbi au Niger ya ACP bongo ye moko to bosani te moda show bambota trop moda show bambote na yo en tout cas qui salume banda. Donc ACP on est toujours là biso de surtout to tse maboko to na posa ti 2023 mboka na biso Congo Kinshasa Kinbopeto bokomona bopeto banzele zali ko salama bokomona yango nzela monga fola partout. Gentilin Ngobila lobi aza déterminé likambo ya kotonga mboka Congo et bandi biso ba Congolais Congo c'est appartient à nous-mêmes biso moko foto mipesa nzamba pa mulabino bos abonné bandeko na Congo Alenga TV boyebi ke Congo Alenga ya yela kabilo kama sola kitoko kimi nzambe za la kati na bino merci mingi na PDG K15 oyo azo sala pe makambo belé mbala sima tokolobela pe makambo na ye vraiment en tout cas merci mingi en tout cas la maman na biso Lisette Lukung pardon nzambe apambola yo bozongi malamu Lisette Lukung kimi nzambe za la kati na yo na makambo nyonso za kosala pe merci mingi nzamba za na bino tokutani bongo mbala simande tokosola susu masolo etali oyo etali mboka na biso mboka ya Congo botika la malamu ezaki ya bino Congo Alenga
en direct ya Masolo Nabiso. Abonnez-vous massivement na Congo Alenga TV. Merci Matondo Mingi. Ingeta.